Ce monsieur, depuis moi, c'est un États-Unis, batikala kobota te. Et 6 enfants, oh, yaza na bango, abota bango awa, na kin. Parce que papa, ça là, qui vraiment que, pasteur, d'aller encadrer bango sur le plan spirituel. Et papa, ça là, qui vraiment, a comme ami, na pasteur, ça dit, bah, décision même, il y a entreprise, il y a papa, mingi, bah, tout n'aura toujours pasteur. Je parle d'un grand pasteur, na katia, beaucoup na biso. Mais, la surprise, oh, ils allaient surprise désagréable. Comment on a que pasteur a commis un niveau pour bâtir maman, c'est-à-dire moi si à papa papa pasteur a se retrouvé dans l'icamp. Zoka na bana 6 ou azaka na bango 2 enfants bazali bana ya pasteur. Je me pose la question makambo et salami kaka na kibomoto normal ou bien il y a un envoûtement. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Balata bakosa, enfin Molatia solo, aïe, Rose Couture, la haute couture au rendez-vous. Ponaba événement na bino nyonso, anniversaire, mariage, conférence, concert et autres, Luka Rose Couture po olata kitoko. Batonga bakosa pour tout contact. Papa, maman, bana, pona biso nyonso tout, babetela oli solote. Luka Rose Couture po olata kitoko. Ba voitité. Tala na ngengi batonga bakosa ba voitité. Maxi Bien-être is a dietary supplement. The plants which are inside regenerates the body, cleans diabetes and blood pressure. It removes hemorrhoids, solution for erection issues, early ejaculations and sexual weaknesses. For prostate issues, take your Maxi Bien-être after your medicine treatment. Women who also got diabetes pain, Maxi Bien-être can heal and change lives. You can see that all the people who are taking Maxi Bien-être look better and reflect youth. Take a pod, mix it in a glass of warm water and drink. Then you will be healthy. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme en même temps avec un divertissement qui est très modéré. Bienvenue, amoureux de la culture d'excellence, shalom, enfant de Dieu, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Comme vous le savez, nous allons aborder le tout premier élément, ça sera la fondation d'Elle au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat, famille du cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous qui êtes sensible au cri des détresses, pensons à ces enfants démunis, abandonnés, des orphelins, veuves. Et à travers cette structure, je crois que tout sera au point. Nous allons suivre ces images et on se retrouve tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà. Nous avons un message. L'orphelinat Christ Rédempteur. Et on a posé le sungé na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo. Mokileti ki ebwaki. Mais nzamba termina nzelo orphelinat o pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to na ngoposa. 1 euro no to na ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike. Oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Toi on a besoin de sunge na bino. Ba numéro za na se
Quand tu contact nabiso, assistance na yo, et vous allez sungi pour nabana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtunyo soja ata likani ça ça quelque chose. Peu sali yango, zamba pambola bin. Une nouvelle opportunité, vous avez besoin d'avoir un terrain au sein de la cité moderne, Toronto City, déjà qui est situé à Maluku. Pensez déjà, avec 3500 $, vous avez droit à un terrain. Alors, pour plus de détails, nous allons écouter ceux qui sont sur le terrain. Suivons. Ya sika na Kinshasa boye tikala kozala te makelele ya tata lopango esili Toronto City à Maluku bana RDC congolais opportunité ya sika mona mboka pe sibiso avec 4000 $ ya pamba koma tata lopango to mama lopango avec le 4000 $, okoki kosomba cash ou soit par tranche et salami ndenge nini obanina avance 2000 $. Et le 2000 qui reste au Kofuta yango par tranche 500, 500, 500, 500 P Okomi Kolo Lopango. Toronto City et Sika Moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée, avec beaucoup d'espace. Nyon surtout au Koluka, au Kokuta yango. Mais Narata, terrain de vente sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout pembeni. Ezali solote, tala peyoka. Alors, tu as une concession, Toronto City. Tu as une commune à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Et une concession Toronto City. Et après avoir commencé à avoir une surtout, il y a immobilier, foncier et tout. Il y a géo, localisation pour que tu peux pouvoir faire la situation. Concession de Bandiawa et si vous avez un borne Oyo à deux entrées, raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makada. Oyo Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les élèves soient fiables, c'est ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres. Et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle Nabiso Ezali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes au Kende, Nashua caméraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout parce que c'est quelque chose à Moulaï. Donc c'est chose à Mounen est tellement facile. Komi tata lopango, tona komi mama lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact ya poto ezali. Oh ya Kinshasa ezali. Mbongo ya muke avec 4000 $, okomi tata lopango, to mama lopango. Makelele ya bayer, bayo. Nous avons le plaisir de partager ce plateau, bien sûr, avec Maman Cathy Mungwa. Elle est naturothérapeute, déjà habituée de ces plateaux. Il n'est plus à présenter. Sinon, infiniment merci à vous, Jackie, continuez à faire confiance à tout ce que l'on est en train de faire. Et je crois, comme nous avons toujours dit, que la santé n'a pas de prix. Il serait mieux, Moutounamoto Abongisa, Nzotonae, Moutounamoto Abongisa santé n'a pas permettre à tenir longtemps et aussi face à tout ce que nous avons comme fléau, tout ce qu'il y a comme épidémie, pandémie, je crois qu'on peut encore résister parce que la loi vont le chose, mais les autres qui n'est pas. Chacun a mis là déjà contrôle systématique. C'était avant où on se disait que malaria, écolique. Mais aujourd'hui, nous avons le devoir de suivre à la loupe déjà tout mouvement. Maman Cathy, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Landele. Santé bonne maman. En tout cas, Dieu nous fait grâce, tout va bien. Merci beaucoup Maman Cathy. Je crois que nous avons ce plaisir à repartager plateau Nayo. Je crois, déjà, avant Bozonga, je vais quand même relater l'histoire parce qu'il y a un des alliés sujets Nabiso où ils allaient déranger, toujours dans quatre églises. Je voudrais préciser une chose. Si nous parlons de faux, c'est parce qu'il y a des vrais. Mais comme le vrai, ils allaient juste échantillon Monko Boye ou Babimbanga Penza et surtout qui est Ndebaïb Sarabiso
pour bango ba bimato ba loba sengel bazwa aval permission ya mukolo mission mukolo affaire et mukolo ba faire zali Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien faire sans l'accord. Mais de faux, ce sont des gens qui se dirigent seuls. Et pour convaincre pour séduire bazo qui est dans ce chemin, c'est-à-dire que ya kotia makele les belé pour esa la force na bango ba kozwa batu. Mais biso et sengona biso zali que ya koyeba que tozali pe na basala nzambe ya solo oyo bazali ko banga nzambe pe bazali ko servir nzambe. Hier nous avons déjà balancé quelques images. Il y a papa Nkela Nipata qui n'est plus à présenter. C'était un homme, Mazali patriarche, déjà 92 ans, comme on a salle Nzambe, 92 ans, Azo Tambola, Azo Kima, Azali Kosala Moussa Nzambe, sur Bandi côté, il te serre la main, tu sens que tu vas faire un homme. Bali Azawana. Donc ça prouve à saison ce que Nzambe Azana ba Oyaba Telaka, et Dieu est réel. Dans une des églises, à la ville province à Kinshasa, vous allez qu'au un problème, vous allez qu'au déranger. Papa pasteur azali ko encadrer une famille wana ezali un homme d'affaires. Papa wana kendaka mikila poto akendaka bachikapa akendaka bisika ebele na ba province différentes provinces na biso awa parce que azana ba affaire na awa na Kinshasa. Lokola bandeko ebele ba décida kozwa ba famille na bango kotia bango na mikili poto pour permettre bango avenir ya bana. Papa Oyo a qui décidé à cause de la famille à installer aux États-Unis. Aux États-Unis, place Bakei, ce qui va vous étonner, réflexion c'est monsieur depuis moi c'est aux États-Unis batikala ko botate. Azali na bana na 6. Et 6 enfants Oyo azana bango. Abota bango awa na kini. Era longoli famille qui na poto. Papa pasteur a se retrouvé dans l'Ikambo. Nzoka na bana 6 oazaka na bango. 2 enfants bazali bana ya pasteur. Pasteur oyo ye asungaka parce qu'il est parmi les donateurs de l'église. Bato opena bazali ko soutenir Moussa Nzambe eke de liboso. Ba créer un comité de soutien. C'est-à-dire na kati ya comité de soutien, papa zali président ya comité de soutien. C'est-à-dire tous ceux qui veulent soutenir l'église c'est-à-dire le coût donné à la église. Ceux qui va sali collecte, moutapé sakambongo ya ebele ezali papa wana. Alors, le col azali parmi les piliers na kati ya église, et sali que pasteur a qui collecte jamais 2-3 jours sans que akome pas na bango. Parce que papa sala qui vraiment que pasteur azali ko encadrer bango sur le plan spirituel. Et papa ça là qui vraiment a comme ami na pasteur, ça veut dire décision même en entreprise il y a papa mingi tout n'aura toujours pasteur et c'est le pasteur qui oriente non zoa to ko zoa tes contrats oyo to bon ça va zoa contrat tout les bon mais tout ça melazam. Ça veut dire que pasteur comme approche, je parle d'un grand pasteur na katia mboko na biso. Pasteur ali vraiment très proche de la famille oyo mais la surprise, ils allaient surprise désagréable. Comme on a que pasteur a commis un niveau pour botissa, maman, c'est-à-dire moi si à papa wana. Je me pose la question, makambo et salami kakana na kibomoto normal ou bien il y a un envoûtement. Parce que ça ne s'explique pas. Maman depuis que ça aux États-Unis, mouké a dérangé à pasteur, a dérangé à toujours, pas dérangé en balle na été na zonga parce que na ba course ça là na biloko ça là mobile tout na toujours. Moi je suis tout le temps aux États-Unis pour na bino. Na Congo ceux qui Congo na boyaka na bana mbala moko. Olingo kende Congo mingi pona nini. Ote na ngana sala ba faire tout ndi mbala tout ni ba faire nini ko sala dia to na ba faire o déjà yope au Jiraka, tout ça pe na gérant sous zali, ngamo ko na zali, mais tu veux à tout moment ko yakin. Le colande ko moi si ayakin, je ne sais pas par quel miracle atambola ande zalaka que chaque dame, ma grande dame bazala toujours dans mutu moko boye. Je ne sais pas si on a benga fille de course. Mais du moins fille moi zalaka na yoana comment est-ce que na la tikitoko c'est-à-dire qu'il y a l'excitant moi distraction et la fille a comme penza c'est-à-dire que moko va partager na ye. A otambola na la fille mais herba kenda okuta na pasteur va sala mamna bango la fille azalaka te.
mais ayé ko koma ke na temps moko boye, c'est-à-dire la femme a constaté le moment na kati ya église na pasteur na ba appel, on dirait pasteur abimana ndeko mo asi mususu. Zuwa na sia zuwa na lokola place a utaki basali na bango mais azaki choqué comme on aime sur ba image ba bilo mo ba na kati ya téléphone na pasteur et choquaki tant azongi na résidence, il a fallu partager ce qu'on a fille au bazar nae. Ne aiko betela eli solo qui d'ailleurs kutu mibali vraiment na comprendre kate tout ça je fais tout papa pesa kanga pe na pesa kaye mais tala makambo ekomi boye makambo ekomi makambo nini nda bandi ko expliquer tala la fille na moment wana abandi ko consoler qui non moi mibali deux fois il faut boyer mais ozala na sala il faut ozala na boye on a partagé taka li solo wana. Elle est allée jusqu'au point, c'est-à-dire que Nzambe a touché, qu'on déranger jusqu'au point. Yé, à comme à un niveau que Azoma solo nae abete lango et pas ya ndeko mwasi. Ake ko avouer na komisana secret. Ya makamla maman qui ndiza bena bota na pasteur bana mi balé tel na tel bazaka bana ya pasteur. La fille a bombi sango et comme en attend moko. Depuis la fille a appris la chose. Et ça là est choc. Comme on a papa, on a dengue, c'est-à-dire mon a boss, n'enga zalaka na ye, ata na moi si n'enga zalaka, ata la na bana oye moi même akaso bana bae ba vacances anakin ayebi. Alors il était vraiment choqué. Na choc o azwaki. Depuis journal air azonyinda et ça li ka sali fièvre. Croyant qu'ils a ka fièvre ameli baki c'est ça li montre que c'est calme mais abandiko bela. Malaria abali baki sa malaria mais ils aussi mbaka raté ndeko mwasi azonga kapotote azongi pasola ka bazaka bien mais depuis là ndeko akomi ko développer ba maladie kaka azobela o yango te ote bazoka koto ba douleur baki otala panzi te et la fille bandi ko bela jour moko alali aloti bazo ebise ke yo soko zobela boizana makam o yo bombaka yo pena makam oyo zwaki obabisa ki oza pena sur oki ko fanda pena bongo oboma yango moni okokufa donc ce qui obomika makambo wana yo okokufa lobi na on attend à l'amour qui a comprendre que ezaki message à partager na frère la frère église ba ka ko aider ba ka ko consister frère az évangéliste c'est que non ndeko c'est Dieu qui te parle donc deux ans ceux qui kaka au résister tu vas mourir alors quoi faire de commencer à être obligé à bimisa makambo abengi pasteur ba bisi pasteur wana te mais pasteur na yo place assemblée pasteur parce que nous aboy il faut bimisa makambo parce que le but qu'on nous a lié kaka na makambo donc ceux qui kaka obimisi makambo oh yo zu délivrance peut ozobika alors il faut tout le camoin boss azalaka c'est comme ça qu'il ba ko benga boss fala ki ba sola aïcha bango boya na bureau à recevoir bango na pasteur na la fille tant amoni Yaya, ça va? Mais nous autres, si nous avons qu'est-ce qui ne va pas? Papa, nous avons comprendre tout ça. Ah, ok, ça va, mais sinon, tel papa, merci pour nous malade et tout ça. Ah, non, ça c'est rien, tout ça c'est la famille. Mais vraiment, si vous sentez que avant de expliquer, mais vous allez malade, changer hôpital, pour se faire soigner. Ah, papa, oui, na okende, tout ça bon. Papa, pasteur, azora malobate, azé maloba. Pour bobi que pasteur, na expérience, bah on ne va pas communiquer. Ok, papa, n'a besoin de cela parce que il y a un message de la part du Seigneur. Papa le dit, il camboyate, tout solo là. A tout ni pasteur a dit, eza Pamela, nzamba zo Pamela, ngai na tamboli mabe, tout ça il est au moins mabe na sali, de yalvité, homme de Dieu, ils en ont volonté, bon. Il y a un message de la part du Seigneur. Au moins, il y a une vie, il faut que ça conseil. Après qu'on paye ses conseils, le pasteur est obligé à qu'il ait droit d'abus. D'aébicier, d'alanza balobi, yaya, loba. Serabandi koloba. Serabandi koloba. Ndeko na kati ya bureau bandi kotoka. Abandi kotoka. Habite bozi la nana moni maramoza seribozi ana benga mutu moko aya. De aeko benga grand frère na bango aîné à lobi place oza démarrer mutuka yaka ti bazeli toute la journée ba ozela ti grand frère koya
tala bobo bizela na benga ndeko na biso ya mwasi ba ko benga wana makutu yana bango famille ya mukolo ba edona bureau ba longwe 22h na bureau donc moto papa donc azolenga. Je me pose la question dans le jour qui vient bokoyo kama mbonde zobima na toile biso tobi tozo partager na bino. Je me pose la question bandeko basi ezani koloka kindoki to diable yé moko en personne c'est pas mutu azwa kusunga ministère mutu azali kusunga ke ozwa makambo ezala bien kokoma tina niveau ya ko déranger ndeko oyo je ne sais pas pour nani toko détruire vie ya bato jusqu'à ce point likambo tango ezobima je ne sais pas église eko panzana to ekozala ndenge nini. Voilà maman Cathy, je pense que makambo surtout c'est un sujet de honte hein. C'est un sujet moi ya sengoté sujet moi ya mawa parce que je m'imagine comment est-ce que va foyer ezo panzana tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui se décide à détruire foyer à bateau. Réaction na yo d'abord. Merci d'abord papa là pour le sujet oyo mais apparemment yo lukela ngaka ba makambo kina ko pindola biloko no bi mama na so anyati kaka oya ye. Écoute radio kaka. D'abord nayoki nzoto malili pas parce que clim mezo sala mais nayoki nzoto malili comme on a niveau ya insensibilité ya pasteur niveau ya naïveté ya la femme du patron ma pasteur biso toza créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Ba pasteur bazali ba berger oyo nzambe atie na bergerie pona ko batela ba pate. Alors tant au pasteur azako se décider à longwe berger a komi kata na bilanga kolonde place rôle ezo changer nde yango wana. Je peux comprendre pasteur azala tenté ya kolinga mwasi mais mwasi ya mundimi na yo oyo azali partenaire numéro 1 ya ministère na yo alors là c'est trop grave wana tozana nka na côté ya pasteur na moment nini omonaki la femme du patron akoki ozala mwasi na bon soki tokei na angle mususu ba pasteur ya lelo bango nyonso tuté baza ba pasteur po bible ezoloba le diable se déguise en ange de la lumière. Donc ba pasteur ope baza kotala ba papa o bandorta la biso ba maboko na ba coin o ki so mama li pa bengi atali alobi o kende boye o koma boye na bato ba nda obeta bazeke kopo ane kita. Alors pona atika la mpiaka te a se déguisa na po bible ezoyeba bango. A se déguisa na ya comme pasteur. En entre-temps, bazara na babiloko na bangwana. Po simba na boye ba présenter biso Bible. Mais na kati a kota rapenda la tibilo mbana rouge abimisi bazeke na e babilo on est en dans salela ka yangwana. Parce que les serpents aussi prophétisent. Je me rappelle la Bible tozota la mwasi oyo azaki contrôlé par l'esprit ou azaki ko prophétiser tant Paul na Jacques babane ko ya ko sa miracle. Moi, je suis Nazaki Kolanda Bango Aloba. Ces hommes sont des hommes de Dieu. Ils sont des hommes de Dieu. Il faut le suivre, il faut l'écouter. Solo, mais l'esprit est serpent. Donc, le serpent peut azo prophétiser. Tokoye babango siko nini, place Bible ezoye bisabiso que okoye ba nzete na mbuma nango. Alors, pasteur déjà le fait à Saliboé, aza pasteur te. Aza passe-temps. Aïe collègue qui s'accouple wana temps soi-disant qu'il y a un pasteur te c'est un lourd ravisseur aïe ko kota na foyer oyo pour na ko bebisa vie ya mwana mwasi oyo a bebisi vie ya mwana mobali oyo a bebisi vie ya bana donc kaka nde bible zoloba le diable ne vient que pour égorger dérober et détruire a jouer penja rôle na ye ya ko détruire c'est un démon. Tant on a zozon na la femme du patron, maman,
Pour la nini biso ba maman na tango to sili soni bo. Sonyo ezaka na ba basi so mbale olo bane atala na se osa mo boye biso siko to koma pe afara faro tieto tie miso ezo pela. Tango pasteur azo fungola munoko na ye ko yebisa oke mama nga na sepeli nao. Mbata ezalaki wapi ya obamba ye. So ezalaki wapi ya obwakela ye. Pour erwana réaction na yonde linga qui est déterminée suite ya relation wana. Na minute wana lobi na okabwe mbata pa. En tout cas biso ba la côté na sanchonga penga no bambelo ay mbata. So ina obwakela isiko mbali na ngatuna. Minde nyo obwakela pasteur soi. Nde nyo beti pasteur mbata. Enga ekata na kawana. Bible ezoloba na biso résister au diable et il fuira loin de vous. En face à l'impudicité, balobi fouiller côté wana Bible boukanate est déterminant qu'il faut saler la makolo. Fouiller. Nako fouiller wana bolinga bokoma na niveau longola bilambate. Nako fouiller wana bonga bozo attente wapi. Bana batu baza ba innocent parce que ba souhaita ki ba yate. Yonde na ekobo na yona pasteur bana ana ba ye. Côté wana déjà obomi bénédiction conjugale parce que étranger et akoki kokota na lien oyo ya batumi balete tango ikotisi okotisi malheur ofungoli porte na babiloko nyonso ekoki koya na sima sikoyo na ekokende epai ya po Bible ezoloba la femme sage bâtit sa maison. Effectivement. L'essentiel azo détruire yango na maboko na yemoko maman o aza femme insensée yemoko a détruire foyer na ye. Donc ba conséquence nango azela o ekolanda na si. Et je pense d'ailleurs que même le 4 autres enfants batikali, je crois que et je sais qu'il faut vérification. ADN basa la test parce que rien ne nous dit, ne nous rassure que bazabana pas de combat. Oui. Ou soit tata so kaza ya pasteur te okoza na mutumsusu parce que je me pose la question quelle légèreté okiko sala ke mutu kolongwa, c'est-à-dire qu'on limite malgré les conditions tout ce que l'homme t'offre. Parce que bazoloba il est patron. C'est lui le supporter numéro 1, il y a le ministère. Pour mobali ya longola tia aux États-Unis, c'est qu'il y a moi et l'autre. Tia ça la faire à cheval à c'est que et mon nanango. Difficulté à mettre, ça arrive à tous les hommes. Liboso to mando kan saka ba papa mikolo nde bazana ba problème ba faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Or c'est faux. Na ba jeune garçon papa allait na bureau na ngo mon jeune garçon à 20 ans et 25 ans le bimère na comme une difficulté na kokoté les matins. Donc ce qui est un problème il y a sexualité. Na mbongo mobile no azali nango solution ekozwa. Ma pour Bible ezolo ba l'argent répond à tout. Donc au coco n'est pas sexologue, ce qui est exact biso pe bato bokoko tozawana, donc ba moyen nyonso ezala ki pona yo oluka solution ya mobile na yo. Ce qui est un problème sexuel parce que je ne pense pas pour ebotibana. Pour ce ebotibana c'est kata ya ndamu wana ezaki osala. Donc ce ezaki ba posa nzoto. Boza ba mbongo na bino nde bo kende de ba poto boko na moi mentalité mo développer boko kende pe balakisa ce mobile no ayebite boza mindele baza ba possibilité nyonso balakisa bino bosala boye ba film a porno pe ezali soki pona posa nzoto to mobile ayeba kite biloko wana déjà ezali alors azali femme insensée sikoyo toye na mobile oyo mwasi na ye aboti bana mibale na pasteur au pasteur akoma lokola proche ami conseiller voire même na ba faire na ye wana eza poison retardé le fait na ye kozala zala na mobali wana pasteur pe soko zui idée déjà ya kobima na mwasi na ye okoki ozwa pe idée ya koboma ye pona otika na biloko na babi wana ozali prêt ya kosala mo ce qui pèse avec le processus au balinga basala QLC. Mobali wana zaki na danger permanent. À tout moment bakoka au salé mabe soit moi si soit mobali na. Donc papa wana ndaza victime. Na ningi na ye ba marche nete ote papa wana otambola mabe papa lokuta mutu soka zio déjà en charge. Ayebi ko garantir l'endemain na ona bana.
c'est l'essentiel pour bato bakokaka te moto akoka na nyonso ka Jésus Christ tala nano avosala mpe moto mabe otie mpe nao na balance nini ezopese intérêt na yo na kati eza nini ya bana na yo eza nini na relation wana eza nini toye sikoyo na bana tala traumatisme nini boko impliqué na bana ezala bana oyo ya mibale ya pasteur ezala bana oyo ya 4 soi-disant pe ya papa na on ne sait jamais ngai na conseiller yo ADN na bana na nyonso pour omona moko aza ya voisin sima moko aza ya oyo ya kuna ba papa ba koya obima na ebele kondima te ka po balobi 4 eza ya yo en tout cas munganga talisa hôpital wa pe mama na yeba te yo kaka na bana ana ndebo yeba résultat ay boye na on a parquet bana ana bazui déjà traumatisme eza choc et quoi influencer na comportement là bas le jour où ils apprendront que baza bana ya papa na te baza ya pasteur rébellion moko ekokota na bana wana oko remarquer bakomi mususu bakomaka renfermé mususu bakomaka impulsive mususu bakomaka voire même ba criminel parce que à perdre sens ya vie à perdre pédale et influencer en tout na vie nae mususu ekomema ye habité koto yo bato baza malamu te nakangama na nzambe par chance koki omeme par côté ya nzambe mususu se choc eleki makasi akoki okoma assassin mususu se choc eleki makasi baoyo bakoma kobela bamaladi ya abimaka na mobali na nga eloko nini otie na motu ya moninga na yo mwasi mibali yangani baza na bango ebele soko olingi na yo lisu libala wana te divorce kendo luka mobali oyo ya nguna yo bosala makambo na bino mais okoki te ozolia na sani ozotala sani ya voisin biloko ya voisin mpe balambi ka nde ya yo balambi obebisi foyer ya pasteur mama wana azui traumatisme bana na ye pe donc na bana yebi te pasteur so aza bana combien na bana wana na bana ya pasteur bakomi danger ya société parce que eloko nouvelle wana ekosala na kati na bango oyebi te maîtrise nini bakozala nango pour gérer la situation tu le sais pas to mona misusu pe ba miboma ah nga jamais na kokioza moi pasteur ameli diable alinga ba biloko boy a régner ye pe na kiti ya vandi asa ba spectacle asa ba spectacle asepelisa bino po bofungoli déjà porte kufa ekokota na bandenge nyonso bana musu bakoki komi boma bana musu bakoki obela maboma bana mususu bakomi na ba maladie incurable bana mususu bakomi problème balandela bango na ba psy en tout cas eza soni pona église corps du Christ eza soni pona biso ba congolais makambu ya osana mboko eza ebele tota no makambo este kunezo kenendeni tozongi isu na makambo église nganga nse makambo église peminane tozongi isu na église biso to luka to soutenir no FARDC kuna to kende liboso bino boyesi biso isu na babiloko bino nde mutu bo créer ba kuluna ya lobby bino mutu bo créer ba chel ya lobby po papa wana aroza isusu na bolingo ya basité akoma na méfiance bato baroya ko payer ba pokase ya misala mama nazali asali eza bato musu mama wana pe akokoma na rejet ya mibali okomisi mama bato frigide parce que babiloko wana pa bana basi et même la frigidité moto apesa obiza simba yo baloba no je t'aime oyo ke lokote nzoto comme le roi libaya ezo répondre ne lokote bana wana la même chose arobala lobby mais azana méfiance aza toujours yakobanga banga parce que ayebi histoire moko boy est-ce que yanga ekokende boy est-ce que kosuka bon vraiment très très compliqué mais je crois quand même vous pouvez également réagir à travers des commentaires parce que c'est vraiment un sujet moko eza soni oui. Mais niveau nazo zela kaka ki vambo ebima pasteur on a boy eroté à l'un de la côte à vie privée bato bino moni boy nango na toile na ozela siko ebima penande bien biloko na beta parce que j'ai des preuves na ba biloko ba élément misusu on a quoi na bakise on a chargé le sous-pasteur parce que c'est vraiment une honte bato boy sont déjà bannir na société mais oui ba lobby ki neza bomon na mboka na biso ceux qui tozalaka na 1 million ceux toi na 42 personnes to 50 personnes admettons toi na 50 personnes yo longwe donc tu tikali na 49 yo olongwe peza olongwe pe na Congo ozape na biso to ke ko soit na Rwanda akende parce que c'est vraiment eza soni mangamba bo parce que
quel héritage vous allez colléguer dans bana barotika là. L'objet tu as besoin mboka qui ne liboso mais yozo ya kubimasu ba anti valeur na kati ya mboka. Yo okufa na yo mais otiki bana moko boye bana mo déjà traumatisé bana mo déjà au sadio base na bango au BBC et ils ont biloko c'est tout tellement na kati ya l'église. En tout cas merci beaucoup maman Cathy. Sinon un petit conseil quand même na papa ou akuta ndé na likambo. En tout cas, parce que moi tous on a de quoi souffrir. Mais oui. Mais du moins un petit conseil qui peut ko sunga ndé na biso en attendant maman parce que nzambe mo mutasali ki ma ebim. Oui. En tout cas pour na papa eloko na koki koloba nzamba lingi yo. Bible ezoloba eloko moko te komaka na vie na biso soki nzambe a permettre te. Peut-être à la qui so mo babiloko ya mike au sala attention te. Pour Bible ezoloba Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Peut-être tu as été averti, moi babilo moi mike nzamba la ki sa yo au monate. Tala a quelque passé par pire petit, ceux qui fille de course, ceux qui assistante, à l'équipe parier pour message comme là. A frapper tout le monde a battu des maladies pour message comme là. Le kolonko senga yo zala makasi. Makasi wana koki kozwango kaka en Christ. Yo ndimela pasteur, te ndimela de Jésus-Christ. Bible ezobenga le consolateur des cœurs brisés. Parce que là tu es brisé en 1000 morceaux. Bible ezobenga le réparateur des brèches. Ce qui babengi réparateur, c'est que quelque part est bébaki. Na état na yo tu es brisé. Na état na yo tu es perdu. Mais la Bible l'appelle le chemin, la vie et la vérité. Amen. Accroche-toi à ces dieux-là qui t'a fait grâce. Yakoyeba iloko nini le kapanda bambula na simana yo. Okoki koboya ba pasteur, oui, je suis de cœur avec toi. Mais Jésus-Christ ne passera pas. Likambu na wana eleki nzambe na munene te. Problème na yo wana isa passe na bomoto. Mais avec Christ tu vaincras. Tu sortiras de cette affaire la tête haute. Ba oyo ba trahir yo, ils vont payer. Déjà bazo payer. Et bon temps ebima na toile. Tant to yeba maman ki ngani onde yeyo, papa ki ngani onde yeyo, bana nde nazo kamawa. Bana Yesu azawa na pona ko réconforter. Yesu azawa na pona ko lokota biloko ezangi tina pona ko pesa forme. Parce que na miso abatu bozala sans valeur boka. Yai, mona makango na pasteur ke ndese ko zo yesu wa bisweni e ko choquer bino. Mais na ebisi bino que Christ atalaka état ya mututé. Azawa na pour tout le monde. Attachez-vous à Dieu. Botika ba deuxième voie diabolique et prendre les dessus dans la situation où. Pour la situation où diable pendia yé ou pendia baloba aïe mame azawana. Azoze la sala babilo nae. Bo pesa occasion te. Bo kangama na Christ. Bo mona gloire oyo ekobima na sima. Pour Bible zoloba la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Donc, bota la gloire au Nzambe amemi la deuxième ndetozonga pour nous. Merci beaucoup. Alors, maman Cathy, je crois, comme je vous ai toujours dit, elle est naturothérapeute. Nous allons prendre un témoignage, mais avant tout, témoignage quand même, moi, il y a tétanga relaxon. D'ailleurs, j'ai reçu beaucoup d'appels. Papa, là, ça la rapenda solo. Bon, je suis témoin oculaire, du moins. Et ça, la les sous makasi koleka. Alors même sur le plan articulation et boy ba ilanga et bandi aux ana ba intérêt aux ana bisika mo boy makolo ma articulation passe le même tétanga relaxation les osunga c'est-à-dire que koyoka yo moko te ba rhumatisme nyo surtout na tu sens que ça combat et puis ils opé ça yo kimia na place au melaba ki sia mindele ou comme esclave na yango. Merci beaucoup maman Cathy. Le témoignage c'était comment quand même? En fait témoignage ya tétanga maman Thérèse Alanda Kinga na émission moko to sala kanayo je crois na confinement na yaka na témoignage ya papa moko ya États-Unis azaki na problème ya ba caillou dans le sang et ça la tellement pas si que qui c'est yaza congolais ba yaki congé alobitala na za na maladie boye na mela ba kisime bon jusque là na zone en solution. Mais si on monite le col les a caillou dans le sang.
te efacilitaka circulation sanguine te oyo esilisaka maladie moko boye oyo moko oyeba te osutuka kaka eza te mais là te oyo pendant 3 mois en tout cas nayebi te na début ou na fin mais tu auras quelques résultats akenda na ya amela te 3 mois pe ekoka nango jour mosusu alingaki se soulager mais pendant que alingi se soulager madame avandi na cuve moyen à se retenir eza abi bon nasubaka na baignoire asubi na baignoire pendant que osuba moni lo mo ekoi ya boule moko ya moi mikie penza ekoi oh eloni akani yango photo akani yango na papier le lendemain akena ngo hôpital parce que est inquiété ndenini akoki ko bimiselo kwa bongo na masuba et tant akena ngo na hôpital ndé médecin ébicier mais c'est les cailloux que tu avais dans le sang. Comment tu es arrivé à les dégager? Abina éviter na ki na suba et tout. Heureusement qu'on a subi na Benoît, ceux qui na suba qui peut-être na cuve na ngaki na salle attention. Abina c'est les cailloux. Au sali ningina ah bon j'étais en Afrique ba pesa nga timoko boye na melaki moi c'est ngo yebisa ke ngeko bima me na melaki na ngakaka na moni bimi nde papa na sko abenginga atindelinga photo na yaka pe na ngome webi ka biso bato ba moto ba noko sora benjo chombe ke sikoyo na pesa témoignage wana eleka ndekone alandinga ye paza na Belgique atindeli lien bilanda na maman Kati yo pe lokula yesko babia za na ngwe belé mena libumu albina yoka libumu pasi moko na melaba kisi mais rien na espoir kake ko bima na ke contrôle 2 fois na en une année mais évolution exacte tant de konanga landi alobi bon kende monana no maman Kati ayeta benga ka téléphone maman Kati tala na za na problème boye leki nanga tindeli ngalia na ngai baso kisi ezali ngabi te tanga ezali o eko ça dans combien de temps habité précision na za na ngote mais na ebika ke eko ça maman na Meli na 2e mois abi pendant que baneko ça la selle amona biloko mo lokola ba boule ya pembe bon elle faisait pas attention pour naé ezaka selle tant aussi koyo ayeko zonga contrôle pour akenda contrôle 2 fois solution ezwa matin tant ayeko zonga contrôle ba sali elisusu échographie médecin lobi mais nazomona bakayu wana te abi ya solo abi non mona ngote c'est que kisi on appelle ça que sali habité ba kisi na on mela na lemba na koma ko mela tisane moi si on a ebisa kinga ko bima ayebisa sko bakayu ngo ezande abi ezaka neti ezapenda neti libanga mais eza libanga ya nzoto mususu eza lokola ba mafuta mais eza pembe eza na mélanger na mwamba makila mais na ba sel na ngai nazaki ko sala babilo moko bongo na saki attention te c'est alors qu'elle m'appelle a bengi nga peta ndezara mon nazala labo e mwena ya mbezati atindelinga voice pour na ko yebisanga que elle n'a plus de cailloux, elle va mieux, boyena boye, yebisi ko to ba camarade na ye, bango pe ba ko benga et tout, nde atindelinga voice wana yango na yaki na mopoto partager, bande ko nyonso ba ko se retrouver na même situation, boye ba ke tetanga, c'est un thé miracle, ils ont aidé ba to na mambo ebele, bo hésiter te pour na koya na maison chez Kati. Merci beaucoup, Maman Kati. Alors, on va suivre le témoignage. Merci, Nandekwa, à témoigner. J'ai toujours demandé à ce que Bandekopé Basungio, na traitement, il va pénétrer au Kikosala pour Bandekomisusu, va bénéficier quand même na témoignage pour Ebendasus Bandekomisusu. Merci beaucoup, on va suivre le témoignage et on se retrouve juste après. Oui, bonjour, Maman Kati. Yalingai, yana modestine. Biso mtono tinda bakiswana, otindela biso. Ngai patience na bengi yo pona remercie yo pona oto bengo sikoyo ezo sonima ozo zwate vraiment merci mingi po nzamba sali bakisone na bana ko melango esali ngai bien donc ba mabanga o ezakinga na kati ya libumu bakayu wana ezali soute donc ezali soute ya ona benga ki yo pona remercie yo elo pe na otuna lisusu po baninga na ngape na beteli ba oba masolo balobi na ngai ke na tuna yo soki bakisi mususu ezali o esalaka ba maladi mususu quoi donc ce 18 ans o mekotini na ngai message pona yebisa bango pe pona yebisa bango déjà oyo
Donc napesi pe témoignage na ngai epa na bango pe na bitala kiso na bango mela libumu na osala nga pasi nazali na mabanga na kati ya libumu na ngai bakayu sikoyo ntango tokomande ka kiso wana ngai naleki na ngai Modestine vraiment namoni esali mpenza nzambe mpenza asungi ngai yango wana. Merci beaucoup Maman Cathy, en tout cas merci pour un témoignage et puis Ndeko. Oh, ça ce témoignage, merci beaucoup. Je vous ai toujours dit que bon ça la confiance parce que à travers la produit Maman Cathy, il y a quand même la solution. Bah Ndeko Ebele bazali comme on a Makambo aussi mbaté ezosima et surtout avec l'aide de Dieu et chèque ça l'a raté. Donc merci beaucoup. Alors on va faire face quand même à quelques questions à téléspectateurs parce que Isabilo Kobomitou n'a moi mingi. En ce qui concerne, je vous rappelle que Maman Cathy il est naturothérapeute, elle a traité sur base de plantes, c'est-à-dire des produits des plantes naturelles. Ils ont dit que le comment amender la sanguicité. Ben inconvénient pe ezalité parce que tout a toujours mis tout non na. Et bon ceux qui m'ont amélioré loko et que créer boété, bon de comme sous pas qui s'amender, c'est-à-dire à traiter oyo, à calmer ango, mais boti sous et le comme sous. Et d'ailleurs ba produit tali comme la net ba tétanga relaxant, ça nous aide, ça nous évite aussi ils ont épargné sur le cancer, biloko belé auto, les autres développer dans la auto. En tout cas, merci beaucoup, Maman Cathy, face aux téléspectateurs. Mbote mingi bandeko balandi nayebi ke bozalaki ebele na sima ba etando na bino pe ba téléphone pona kolanda biso o ba komona nga pour la toute première fois kombo na ngai Maman Cathy Munga nazali naturothérapeute nazali ko soigner au moyen de plantes naturelles. Na maison chez Cathy tozali na bakisi moi mingi oezo sunga bandeko bazali na bokono lokola faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, courbature, maux de ventre, sucre, diabète et bandeko bazo souffrir na ba infection urinaire, bandeko basi o bazana problème ya kobota, bandeko basi o bazana problème ya ba trompe bouchée, bandeko basi o bazali na problème ya ba trompe bouchée, bandeko basi o bazana ba problème ya ba ovaire, ya ba hormone, ba règle et katana, bandeko mibali o bazali na problème ya spermatozoïde, ba oligospermie, ba azospermie, na maison chez Cathy, ba kisi ezali, bino bato bozo souffrir na tension oculaire, bino bato bozo souffrir na glaucome, bino bato bozo souffrir na suki kokatana, minu ezobima makila, misu eza mabele, misu ezobima mai, misu ezobima zelo, oya na maison chez Cathy, solution ezali. Bandeko pe bazo benga numéro de contact nanga ezali 00243 82 20 012 à la fin. Na bandeli 00243 82 20 012 à la fin. Na sengi na bino bo s'abonner massivement na chaîne YouTube nanga na kombo ya CM La Nation Puissante. Kuna bokozwa ba notification, kuna bokozwa ba nouveauté, il y a ba émission autolobelaka au sujet ya ba plantes naturelles. Nazali disponible tous les jours sauf le samedi et les dimanches. Consultation 15 000 francs congolais. Nazali bongo na commune Yangaliema, na quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe numéro 99. Référence carrière Carré Grèce. Kuna na yambaka bongo de 6h à 9h30. Deuxième bureau nanga ezali na commune ya Kalamu, na quartier Matonge, sur l'avenue Ikelemba numéro A9. Kuna pe na yambaka tous les jours de 12h à 14h30, sauf le samedi et les dimanches. Consultation 15 000 francs congolais. Yo oyo zana bokono o natangi, kende na hôpital moderne, salisa ba examen, et puis yaka na ba résultat, oleka na consultation, c'est après que tokopesa yo kisi o zalango bosenga. Numéro de contact nanga ezali bongo 00243 82 20 012 à la fin. Heure oyo ya suka na yambaka bapel ezali bongo 20h30.
30 parce que il faut na s'occuper na bana na ndaku na misala ya ndenge na ndenge et soko bengi nga ozunga te ko betisa malibaku te tikelanga message tango na kokoma disponible na ko répondre yo pendant que yo zo benga soit nazali na laboratoire soit naza na émission soit naza na église. Donc, tikelanga message, au moment disponible, je te reviendrai. Na sengi, merci mingi na équipe Mobimba ya Nouvelle Tendance pour na assistance na bino. Merci na Lara Drone oazalaki na sima ya caméra. Merci na Afiandoma. Merci na évangéliste Miché Ekouchou pour na apport na yo kati na musala nanga. Merci lisusu na mes amis ingénieurs pour la vulgarisation na musala o nazali ko sala mes amis cursus de l'honorum Izipa na pesi lisusu merci na famille Munga, famille Mukoka, famille Sengambo pe famille Molengo bino batu bondima kozala bakoba ya maison Shekati sans bino produit ekoki kobimate sur la voie publique et merci na équipe Mobimba ya maison Shekati pour na musala kitoko ongai na bino tozo sala ensemble ce qui kolo yesu azongite nde tomona nimbala ya sima bye bye.